Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour la grande famille, bonjour, salut, bonsoir. Et pour dépendre quand on a air beaucoup yamba vidéo na biso na banda na bino na ba poste téléviseur na bino. Voilà. La grande famille Kota aimer partager ceux qui ont la liboso s'abonner et pour ça la vraiment biso bien makasi. Alors ezanga wabino BBC Mpoï TV, bienvenue na chaîne biso ya BBC Mpoï TV. Shalom famille Libota, bah bonjour les Péchalov, bah bonjour bah Dinachou et voilà. Et pourquoi pas bonjour Nabino ba la Chine. Voilà. La grande famille est beaucoup tana noto solo là parce que makambo ezali na ba toujours que biso ndenge tozawana lorsque likambo eza toyaka. Et toyaka penza. Boloba mama BBC nini susu na tonton Gesho. Nini susu na tonton Gesho dernièrement utaki ko la biso émission tozala to mona ki vidéo tchela ki biso ya tonton Gesho na Poutine na biso problème nini susu mama BBC non. Vous savez bandeko naloba toujours que non mission nangé eza ya ko interpeller. Mission nangé vraiment eza ya ko interpeller na ndenge moko pe ya mabete parce que vous savez même la Bible elle-même elle nous dit que non mon peuple périsse par manque de connaissance. Oui. Alors toyaka juste cas pour na ko interpeller. C'est quoi les trucs on a ko interpeller bino bandeko? Bo aimé na nous partager la grande famille avant na kota penza na mozindo ya lisolo na nga na memeli bino. Bo aimé bo partager comme d'habitude et surtout ceux qui ont la liboso s'abonner ko zangisa ko activer cloche et notification pour ne pas toujours pour attaquer ba émission na biso. Vous allez vraiment à l'aise lorsque tu te retrouves sur BBC Mpoï TV. Vous allez vraiment jamais dessus. Toi-même tu vas te dire oh elle était où cette dame oh. Vous voyez, voilà. Tellement, tous a ébélé sur les réseaux sociaux, ébélé pe Tokyo le bakeno to yamal. Yabatuneng ba osala musala na ndenge ya mabe baza ébélé. Alors eza pas si pour na bato ba osa pe musala ta il y a 30%, voire même à 40% na ndenge moko ya bien. Toza wana na kati mais eza pas si pour bato ba découvrir biso parce que ma belle qui est belé mais le quoi biso toza na mission wana to lembater jusqu'à tel point que non to kozwa penza place à 80 à 60% ya koloba que non waouh na réseaux sociaux to komi ata na 50% ya bato bazo sala musala na bango bien et surtout to yaka ko détruire to yaka ko interpeller to yaka ko zongisa ba sens ya batu na esika et surtout tout les melaka ba anti-valeur tout les melaka ba injustice automonaka sur les réseaux sociaux. Voilà. Beau aimer beau partager la grande famille et surtout non senga na bino ba oyo balinga mama BBC ba o ba mama BBC so na taliote na ulala te donc na ça so na koti bo na leki bo na zongi mbango na YouTube na tali mama BBC a koti c'est le côté mama BBC a koti c'est le côté c'est-à-dire que non au PC déjà mama BBC confiance. Alors et là moka mama BBC au senga yo c'est juste que non lorsqu'ils a air à publicité tika publicité ndeko nanga et si la kaka tu te dis non na soutenir maman BBC azata moi Kenya sucré amela. Alors et ça juste kaka ko senga ona sengi bino ya koloba kaka que non botika ka ba publicité et ko ça la vraiment bien et ko ça la vraiment bien na nzambe auto sambela a opambola bino. Voilà, merci voilà. Merci na compréhension na bino, on est ensemble quoi. Voilà. Bah bon début à semaine, les lots déjà le 27 janvier, lobby le 28 kalaté janvier aussi là, il y a 2025 et kozonga kali sous-souté. Alors bah sens ya batum sous-zo, batum sous bazo zongi sa ba sens na bango ya kibomoto, batum sous bazo zongi sa té. Alors tant pis ya. Voilà, les obligations té mutu na mutu balobi que non. Chacun a kosa nini
à reporter mon charge. Voilà. La grande famille. Avant na kota na lisolo na memeli bino bomoni wana na tche Poutine de l'écriture na tche Gesho na biso notre tonton et tout moni pe maman ya ba abakwiti. Voilà. Avant na kota na lisolo na memeli bino, je crois to uti kota la film na biso ya pasteur Didier. Franchement. Là, c'est canano vraiment, franchement. Il est Kilinga. Hein? Vraiment, s'il s'agit na loba sur film, hein? Et le Kwaliboso, on a embêté la nano Poutine Maboko. Bravo à toi, maman. Parce que, façon, aux hommes et mabiso, tu es tout autre. Donc, tu es différente. Oza yomoko penza na makambo na yo. Eza flatérité. Et je crois attendre à commentaire non maman BBC et l'autre parce que je suis pas la seule. Il y a toujours lorsque na ba film à Belleville, naza toujours et donc ozo épater toujours bicho et ozo épater toujours bicho na ba film na yo. Donc ozo la qui sa grandeur et esprit, ozo la qui sa grandeur ya savoir, ozo la qui sa grandeur ya eloko onzamba tchana kati na yo. Alors ce n'est que quand batu o bazanga batu o ba comprendre ate ne ba ko minimiser yo mais ba biso ba mama BBC o yo nzamba pe ça peut grâce à comprendre makambo ya comprendre ya ko yeba ya ko mona pe na ndimaka na ngayo na ndimaka na ngayo et lorsque tu as peut-être na combo ya Belleville bande ko na lobango toujours que non netinga mama BBC ezanango jale loté nami bimi sakabo batum suba lo ba jalelo it fine et ça problème té but je sais la personne oyo nazo défendre Belleville azala na mabe na e Belleville azala na ba qualité na azala nini aza mutu lokola nga mais moi je suis là pour na boulot na ye zo ganga na kati na nga na niveau moko pas comme possible, c'est-à-dire que non famille libota bo matselanga ba j'aime bo matselanga ba focus et ça vraiment nga bien bobo ça na toujours té ko tika publicité et les quatre et si là, et ça vraiment maman BBC bien. Tout tu côté la 8e épisode du film na biso, il y a pasteur Didier. Waouh. Vraiment vous savez hein, bandeko, bo support ta kakota ba film à Belleville. Bolinga peut-être attaquer nos places moko rati savoir moko boye mais et pas Belleville télévision ozo savoir moko beaucoup baki ça savoir le sous na Belleville télévision et boya kana loyengete na Belleville télévision, c'est-à-dire que non na Belleville télévision eza pour na batu o mitu esalaka pour vous comprendre film et oya memeli bino c'est quoi le message ne likambango ya motuya parce que tozo mona tozo bunda awa sur les réseaux sociaux na ba makamoko ezanga tina mais soki totali ke no to kende côté musala bo mona ke no musala o Belleville azo pesa biso et ramener ka ki bo moto abatu et ramener ka ki boto et ki bo moto abatu ezo donc ezo sa nini et la ki biso réalité ya monde actuel si il faut to lo bango. Donc Belleville elle nous apprend botala mokili botala monde actuel façon ils ont évolué botala toke na monde spirituel toke na monde physique donc ozotala que non notre maman notre Poutine de l'écriture azaka kaneloko moko te akoloba que non monotonie non. Donc azo révélé biso côté spirituel azo révélé biso côté physique azo révélé biso ba makamoko boye donc bandeko c'est grave. Alors sans plus tarder nanu bandeko botala nanu moi extrême ke on a opes na oche la bino comme ça na ozongi la bino bokende te boyebi mama bino boyebi mama BBC na bino côté promotion boyebanga mingi na promotion wana déjà ça idéologie ça na makila, c'est-à-dire que non bo supportera mama BBC parce que lorsque na ya kana na kombo ya Poutine et loka liboso na ninga ko zapete eza promotion parce que ce qui na yemba la moko lokoso boy non bo supporter la promotion parce que na zawana pour la promotion ya Poutine ya ba film ya Poutine il y a d'autres personnes bazo comprendre eta ko yoka na comprendre te na qui maintenant n'est pas maman BBC parce que maman BBC peut expliquera bien au moins na ndambo temps on a ko expliquer muto ko comprendre maman ko azongi kuna mbala moko soki eza 10e épisode mbala moko toke na ye longo bo comprendre. Alors la grande famille bo sera toujours patient ou encore patiente na maman BBC parce que biso to wele la raté to zawana te pona kiloko so moko boy po to malembe parce que balobi avec les temps malembe to kokoma kakate bongo te.
Voilà, total bandeko bobima bokende te boza wana. Ba dîme non ba action de grâce nous lia ba musu ko banga tam so pesa été moi je m'en fous de ça. Mais il faut na kana solo na za maman na yo. Na za maman il faut na yeso temps clair. Papa. Na tali moi si oyo zo ba biso ngi bala belle vie voilà. Na so tala misu ni miko na tala misu na tala ana misu ati grâce. Misu na misu ekwisaka. Papa, okokwea. Asa mwasi malamu te. Asa mwasi, tala ka mwasi no babali te. Oluka ba tala manzaka. Tala bokete. Tala ninga mi bokisa. Tala ko mi kanga kanga banzoto elambe mule nzoto o lax to ba parti. Azo kwesa yo indirectement. Bon mwasi olinga babala akolata ni bazambala lati ni robe na yebo. Po apesa intention mabete. Yazo kotisa yo déjà na fornication. Ngala oloba munoko yo bato bolanga déjà. Pona loba makambo oyo obikisa bato. So le lota OK fundange papa. Et papa passa kofi, kobi maman a déranger ga. Le lendemain. Maman na ofunda ote. Na ofunda ote. Et puis au cité maman. Au cité. Chikolo. Mama soki yo ya kite nga na ngai na ya nga na ngai na ya koluba bandeko boti kotala mwa extrait ya muke awa eza pasteur Didier tolobela sur film o totala na Bellevue télévision actuellement lelo totali touti kotala 8e épisode otali mama Milo oyo aza mama pasteur titulaire na okelo parce que papa Kofi aza titulaire aza père spirituel ou encore maman Milo tokobenge pe aza mère spirituelle ya pasteur Didier mais comme on a maman spirituelle mère spirituelle peut-être na okelo ba abime pa na ye kubu aye et pas pasteur Didier et asali nini aye ko tia moi qui songi wana ona fiancé na ye bandeko je vous dis ceux qui na lobi na kota na mozindo na kende na décortiquer bande on okota na spiritualité makasi mais na okota penza te il faut na zela na no film et si la nena oya ko décortiquer makambo susu o na moni parce que makambo ndenge zo kende c'est grave hein? C'est vraiment grave. Corps du Christ ba église franchement ils en a pas problème bandeko soki oza na appel à nzambe te na kati na yo ndeko mwasi ndeko mobali conseil nga mama BBC na opesa yo olinga ko précipiter biloko te ata soki ozo sambela molimo ekiteli yo okomi ko parler en langue ne te dis pas que non aux serviteurs de Dieu ou encore aux servants de Dieu ndeko mwasi ndeko mobali soki oza na appel de Dieu yo moko omona lelo ba église ekomi ebele lelo to komi kolela matake kitaki ba église oui. Est-ce que vous avez eloko moko nano ya liboso oyo et pesa ta signe ya koloba ke non lelo ba église ekomi ebele par-ci par là c'est parce que nanu mutu nyonso o lelo akomi kaka boye ayebi azana savoir de parler ayebi ka façon koloba o kaka 2-3 personnes ba bien yo koloba na yo za bien okyo teya okyo koma pasteur akoti tozana ba pasteur abongo azana appel te azani na vocation moko mais juste nzambe apesa eka grâce a koloba influence wana ya bato balabi yo kutu kote okoteya baza ba pasteur abongo Dede, tout le monde a pu mutu mususu omona boye ka keno ayebi pe kotanga Bible azana compréhension ya Bible mbala moko ami bengi mosali ya Nzambe bandeko baza ebele na yengi na loba nini na yengi na loba keno lorsque oza na appel ya Nzambe bandeko appel ya Nzambe oyo botika bandeko conseil bref telema na yo na kubondela Nzambe sambela Nzambe tambola na crainte ya Nzambe po monaka toujours loboko na ye conseil na opesa bino na bino na nga naza y compris moni mama Milo aye ko diaboliser pasteur Didier et pasteur Didier a côté na vision ya mama nani mama biso mama Milo est-ce que vous êtes sûr? Ce qui pasteur Didier
ngai na boité parce que toyebi oyo Belleville a bombeli bisoté na sima ya na 9e épisode ou encore 10e épisode ou encore na épisode ezoya toyebité et loko esali ke non na bete lango moi c'était muke na ndenge na zoli yango mabe papa Didier nan pasteur Didier azaki mutu moko te andima makambo oyo mama mère spirituelle ne azoyebisa ye. Pourquoi je dis ça? Pasteur Didier aye na makolo ya papa Kofi très longtemps. Na monité oyo eloko oyo akozanga tanzambe kolakisa ye qui est sa mère spirituelle. Bandeko na sengi bino na bolingwa nzambe. Soko linga nzambe, soko sambela ka tu te dis tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle. Pour ta prière. Yepsa nzambe la kisanga onde père spirituel nga, la kisanga état d'âme nga, état d'âme na, la kisanga nzamba la kiso bandeko. Lelo tozo benga bato musu ba père spirituel, to benga ba mère spirituelle. Est-ce que asungi yo, a aidé yo, oyebi état d'âme na ye? Bandeko, yango na websa bino, neti nga mama BBC, na sala choix ya bien. À chaque fois lorsque na tala ka ba film à Belleville, na zoaka survie physique, vie na biso ya batu penza physique boye. Donc na okolo ba ke non, vie physique oui. Na zoaka toujours na nkesaka. Donc même pas quoi encaisser, na zoaka leçon, na vie spirituelle, na ndambu nanga o na zalaka nango. Tango na tala ka susu ba film à Belleville, ekolisaka ngai moralement. Ekolisaka ngai sous spirituellement. Au moins na vandi boy na bi. Ah bon? Talaboy. Maintenant attendons voir aussi suite à film est-ce que Belleville P Aza une bonne femme pour la pasteur Didier? 3 points de suspension. Tokyo tala peut-être que non moto wana nani Poutine aza nango toyebite. Est-ce que aza envoyé ce que pasteur Didier Yemoko yango na lobaki si pas hier avant-hier na lobaki que non un serviteur de Dieu lorsque tu veux t'engager oyebi que non vi na yo mobimbo ko sala nzambe yebisa nzambe atindelo moi si o ya kosunga ministère na yo o ese sali faillite papa Kofi pour moi si aza na ye toyeba te na oyeba te mama Milo na koyebisa que non aza na esprit à piton oh na ko tia na catégorie nini parce que mutu azala ka boyete et ce que otali bandeko rôle o mama Milo azo jouer eza plus na kati ya l'église que libanda je vous le dis eza kaka parce que ko sangana na kati église ko kende ko sambela eza obligation te eza la kapé bien prière d'ensemble mais ce que le bika otala boy ba fongola biso ba mitema ba fongola biso ba bizaleli ya bato ba ne ko côté église te aimer partager la grande famille o aimer bandeko bo partager donc elekelanga makasi comportement de maman Milo, il n'y a rien qui est étrange là-bas. C'est ce qu'on est en train de vivre dans l'église. Voir même à ce qui maman pasteur, tamsou adjoint, tamsou secrétaire, tamsou don mutu o azaka na moi titre. Bangonde bato liboso ba détruire l'église. Ce sont des gens au bazana ba titre na kati ya église wana. Ne bato liboso bazo détruire l'église. Oh Seigneur, yo ke la biso mawa. Rôle ya mama Milo. Non mon mama Milo, non mon on dirait kaka serpent piton ya piton. Yebsanga église ke liboso ndenge avec ce genre ya ba mama pasteur ya motindo lokwa ba mama Milo. Jusque là, nan nous toyebi position, ya poutinité. Nan nous toyebi position ou encore comportement ou encore mission P. Ya nani, ya Belleville du ciel T jusque là. Bon, je peux dire que non, à revendiquer qui peut-être droit nae à koloba que non, toucher juste mutunae, ko toucher soi-disant bandeko kendakanango, il y a rien que non tokyo loba que non to condamné et kendakanango. Voilà revendiquer ce qu'on a pour revendiquer. À mon yango comme on dirait loko moko boye moi ce qui ni. Ce que tala c'est comme maman pasteur, bandeko to landa na ozongela bino. Que maman c'est comme si projet naie. Ezapo apengwisanga ezapo na kuya na ye na ekobo comme ça sangwe bima e panzana ma ministère ne kuya eki na yebite manga na bateli nzoto nga na lapa e panzam ke na kubate la témoignage nanga liboso nzambe papa yebi na laka na nzambe fidélité parce que Bible yebi singa nzambe oya pesa elaka aza fidèle. Lokola ye alaka kinga
ke akopambolanga akopesanga mwasi oyo akosala bomoi nanga esengeli nanga en retour nazala pe fidèle epa na ye. Mais Sœur Bellevue, c'est comme si elle a tendance que nga il faut na pengwa, nga il faut na kweya na ye. Et j'ai compris que même la fois passée, on a discuté sévèrement. On a discuté sévèrement. Nazoye Bisaye, arrête. C'est une maison d'un homme de Dieu. Makele le Oyotabi. Non! Asa la posa bolingo. Nana kisaye bolingo. A mona que naza mobali na ye. Nabenga ye Sœur Bellevue. À tout moment na chichoté na litoyi. Allô chérie. Comment tu vas? J'ai besoin de toi. Non, non, non. Ce n'est pas le moment. Donc, comment on attend Wangote? C'est la tangwangwe kokoka. C'est la tangwangwe koyas. Na minute toza na nous. Toza pena nous ba fiancé. C'est dit malembe. Malembe. Non, maman, na comprendre que makambo ozoloba, c'est ce que je vis. Vraiment. Alors, nazo kanisa. Avant que ma bé eya, nga il faut na éviter ma bé. Botala, esprit ya Python. Oyo mama Milo aye nangwe pas pasteur Didier. C'est-à-dire que non, pasteur Didier automatiquement il est tombé donc à confirmer na eloko Bellevue azo sala. Na o mama Milo aye lié, bo mona ke no connexion moko on dirait supende ya ndeni. Yango nga pardon, nazo batela nanu Bellevue du ciel parce que toyebi pena nous mission na yete toyebi position na ye penza te toyebi penza position na yete siko ngai na minito tokoloba ke non mama Milo elle c'est une sorcière ou comment bandeko vous savez la sorcellerie là c'est pas ton ami hein? La sorcellerie là c'est pas ton ami hein? La sorcellerie là ezalaka un esprit de contrôle moko ezalaka un esprit de contrôle moko. Bon, mon appel kakaboy, oh non, ce Poutine a nani esprit nani kindoki wana moni penza boy, basi bakangi na ye moko pasteur Didier. Kakabandoki église, basi bakangi ye, balongole soki na posa e, batie esprit moko boye ke nota mobali moi c'est ya simbio aboya kanaye. Je vous dis, bango siko bazo planifier mutu na bango parce que boyo ki mama Milo alobi nini. Alobi yo moni ba intercesseuse ten église, OK ko bala. Diable azala bongo, diable a planifié ka bebi se le koto atindelo mususu wana nde missionnaire siko ye penza tie wana po basiliso bien. Bandeko vie à spiritualité et à facilité. Ce que vous avez dit que nous, mais je dis merci à Poutine parce que à chaque fois que je filme ma belle vie, et puis ça a toujours leçon. Et ça a la spiritualité et ça a la physique. Maintenant, il reste maintenant à savoir, et ça nini donc na habité. Je sais pas. Na sukina na pona, je sais pas. Poutine, bisous à toi maman. Ce que vous avez l'esprit à Python n'engagez maman et zui pasteur Didier. Ce que vous avez dans le but que notre kende na notre tournana. Est-ce que pasteur Didier a salé la qui peut moussounia kolinga Bellevue? Yango likamuna we sabino awa keno. Est-ce que basambeli o ba pasteur o makasi na bango ko sambeli zaka keno tango ba kena banda kwa batu babimisi misisa ko sambela. Ce que ya tango kena ko aborder Poutine. Asambela te nzambe na la qui est la personne de Bellevue. Quand ndenge mama Milo ayeye mama Milo pe azolo bakeno Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qui manque toi aussi là les pasteurs en question pasteur Didier que Dieu aussi te parle. Bandi ko bozo mona ndenge na vie tozo zo ba problème to kutana ba problème de l'église. Il y a Dieu m'a parlé Dieu. Bandi ko omoninga nzamba ko lobelanga yo pe ozo talanga nzamba ko kipe ko lobela yo. Lelo comment tellement biso ba tout olinga ba prophétie ndo moni ba comment ko nager na biso ba comment ko jouer na biso kaka na prophétie eza pe leso conseil moko na pesi ba ndeko bo luka kaka olinga kaka prophétie te botika makambo na ba prophétie ezo détruire trop la Bible elle-même elle est prophétie.
nga déjà na trouvé ngo drôle ya komona mama mokambi mama pasteur mère spirituelle aya koyebisa mwana keno tala boy mais yo déjà yé pasteur DJ soko bomoni ba comportement o mama Milo a affichaka moko omona kaka ndenge affichaka elongo komona ka boy on comprendre mère ngo azala ndeni mais tala ndenge mère ngo azuiye ayeli kaka lisolo ya nani nini yango pe ezangaki ye mama ayebisa papa o eza papa Kofi et papa Kofi abengi mwana na ye ou encore bakoteli yango prière mozindo bato bomona ndenge tokutana na ba problème na l'église. Que Dieu nous aide, franchement que Dieu nous aide. Action de grâce moi je m'en fous de ça. Maman, il faut naïe so temps clair. Papa. Nathalie moi si oyo zo ba biso ngobala belle vie wala. Na so tala miso ni miko na tala miso na tala ana miso tigresse. Miso na miso ekoisaka. Papa. Okokuya. Asa moi si malamu te. Aza mwasi tala mwasi no babali ete oluka batala manzaka tala bokete tala ninga mibongisa tala komikanga kanga banzoto elambe mule nzoto olaxto ba parti azo kwesa yo indirectement bon mwasi olinga babala akolata ni bazambala tini robe na yebo pour apesa intention mabete yazo kotisa yo déjà na fornication ngala oloba munoko yo batobolanga déjà pour nous le makambo oyo big sabat c'est le lata ok fondangé papa et papa passer Kofi Kofi maman a dérangé ga le lendemain maman na funda ote na funda ote et puis au cité maman au cité maman soki yo ya kité ngana ngai na ya ngana ngai na ya koluba boyoka donc a confirmer Maman Milo a confié à Babiloko Oyeli donc plan Onyoso a planifié qui pourrait détruire mariage Joanna et ça li que non est tombé textuellement na makambo ezoleka entre pasteur Didier na nani na belle vie et pasteur Didier a lobby très bien maman au co-cité bomoni ye moko ndenge akamwe vous comprenez maman au co-cité ce qui peut y a katenga mona ninga na ya Bandego, tout le monde à l'église là. Yes, oui. Maintenant, ngana zo ngasko na yeba ngai na o na okanisa na muntu na nga nde na ozela na ti film kosi là. O na okanisa nga na muntu na ngai. Parce que il faut maman Milo abima na poisa nde souci na nga. O nga na okanisa na muntu na nga na lobango te. Mena tala na nukaka kuna ba épisode des okende. Pasteur Didier il est emporté à l'obi que non maman au co-cité. Siko total siko yo a ya suka pona chité na kanga siko yo makamuna biso ya promotion. Ya film na biso total. Ay malembe. O kanzanga lega. Fouiller. Merci. Fouiller ozala makasite. Lelo kubanga okopekisa lobo kopekisa. Merci maman, j'ai compris. Ah, j'ai compris maman. Oui. Eh, akoko vivre la sanctification, t'as encore caté. Akoko ka sanctification te papa. Mais surtout vendre ma pasteur papa na okofi, asia koli, ngana makasi, mais la so vendre la mobile na ngana sanctification. Yo ka sa l'église wana biso ba misusu ba maman de maman 1950 ba frère mutu ba papa musu na pas au talo au mini pe au talo na miso bi papa o to tala na miso bo to tala ngelo ko no tele la ngabo na la promesse on nzamba pesa na mbele jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci beaucoup. J'ai compris. Donc maman ça ta transfert là. Oui maman. Attends maman. Attends, maman, en tout cas, j'ai compris. Merci. J'ai compris vraiment. Non, la pierre au transport. C'est quand même.
ba beauté beye amona mwasi toto botala elobeli botala kaka elobeli na ndenge azosala lolemo piton molimo ya piton eza na mama Milo oyo na suka nango te na suka nango boyoki ndenge alobi esimbi nango esuki mpe wana te asengi transport. Est-ce que yo mama mère spirituelle oki osenga mwana nani transport à la logique oki osenga mwana transport te wana eza déjà idéologie. Il faut ka oyeba ke non lorsque mosali ya nzambe akoti na ndako no aniati na ndako na yo il faut pas bima sans azwe loko. C'est-à-dire que notre présence ni na kati ya ndako na yo ezara déjà bénédiction. Bandeko no apprendre ka bino na bato bayeba te. Une fois que o yambi mosali ya nzambe na kati ya ndako na maintenant na minute ezo dépendre sikoyo na basali ya nzambe ngo azala pe mosali ya nzambe ya solo baoya baventurer o bakomi ebele. Est-ce que mama Milo tango ake konyata makolo ne kuna et pas pasteur Didier papa Kofi ayebi totuna na ngana bino totuna na ngana bino boyebi bato basongi baza makasi na kotambola. Bref, la grande famille mingi ya kolobe zate, je crois na telemi mingi na côté ya mama Milo na pasteur Didier. C'est-à-dire bomoni kutu na suka ya filme ndenge lekaki entre mama Milo na Belle-Vie. Et Belle-Vie a parvenu pe ko répondre ke nango pe ne amemi pe mama Milo likolo. Maintenant il reste aussi à savoir na ngamu ya Poutine. Elle est aussi vraie toye pe aza mulekelai. Parce que ningi makambo ezo kende le bandeko, je sais pas. Pour ne pas peut-être na loba mama bébé so lobi bo ngana yebite. Na mona ka mabe moko entre pasteur Didier na nani na Daeli. Alors nakangi na munoko nanga total parce que mama Milo a soit disant que non mais nani Poutine pe nani Belle-Vie du ciel ye abima so ki pe nene boyo kaki. C'est-à-dire que non lokuta na lokuta. So ibo moni ba église musu sezo évoluer té. C'est parce que il y a beaucoup d'esprit à piton basé belé na katia église. Lorsque esprit wana ya piton ils na katia église lokuta kopanza batu séparation division boloba ki bomata ki ba rapport ya hey c'est grave ezaka nzambe alors bref nakangi nanu nazo au moins plus de 25 minutes mama BBC promotion wa film à Poutine yo boye Poutine yango nini yango kananga na émission nanga na elaki bandi ko bolimbisa tozana pona Poutine ya tant toya to lobeli Poutine tozape makasi ya kosala promotion ba film na parce que elle-même akomaka ba film na alors pourquoi pas tout ça la promotion na ba œuvre na ya surtout ça alors vous patiente kabozana mutema munene lorsque vous jouez pas maman BBC parce que maman BBC c'est comme ça avant na kota na divers il faut non na beta na no c'était na film kuna nde ça bien alors tokota ce qu'on a dossier na biso tokota na dossier na biso na mimeli bino je crois ils ont mois de décembre si je ne me trompe pas bayamba ki nani tonton na biso Gesho na plateau mo boye pour ne pas citer le nom ko sala ba publicité voilà ba biso mususu ba yebi mama BBC asa ka ba analyse kuna mama BBC asa ka ba promotion kuna ba omela manango mais pour ba tanga ka ko mama BBC biso nyoso tozo agir reconnaître moninga féliciter moninga c'est un problème na biso bato moki mama Esther kamata ba bisou esika ozali Maman Esther MM kamata ba bisous et sika ozali parce que yé penza bureau to solo laka voilà la grande famille tout monique bayamba ki ndeko na biso na tonton na biso Gesho fois passé je crois ezaki na décembre et ça là qui mbutu et voilà mataki kitaki boyebi baba kwiti pe ndenge bazalaka ne ba memaka ngo likolo surtout ceux qui bayebi que non acteur ou bien comédien oyo a joué un peu trop na Belle-Vie télévision bango ba komisa ka mbala moko privé à Belle-Vie or eza bongo te soki to ko compter na ba comédien o penza que non bazala bango naître bazana problème te akolo ba boye ba Gesho wana baza mais ba Gesho baza ba tumoko boye bayebi pas si ya musala na ye oyo ye moko alobi ke non nazala minimiser po nazala o nazala lelo bandeko boyebi oyo na lekani na ngote
Alors ceux qui ont commis l'élo a linga ba pesa y respect parce que moment o bazangi sa ko pesa y respect ba monaka eloko pamba mais l'élo talaka grâce nzamba sali na minicho yo a yebani na ba propre effort na ye. J'ai eu le temps ya kolanda gesho. Alors lorsque nous mona ba mususu bazo ko lobele mabe ça fait très mal. Bande ko tozala ka ba ime pour na comprendre makambo mususu. Nous devons arrêter na ba commentaire, na ba condamnation, na ba pensée, mordo juste penser na yo, oza étouffer na ba pensée na yo, oye nango na ba nini. Il faut qu'on comprenne un peu makambo mususu. Gesha lobi natala ki dernièrement natala ba film parce que nani père abapeti linga gesho ka ninga anima ka ninga za na ba film père abapeti penza linga gesho. Au moins boy tozo saka ba film gesho kala o sepela kutu na gesho te. O sepela na gesho te. Total ka ba film ne so ka banda na ekala. Pour comme Oazalelo, il a été rejeté. Il a été insulté. Ba moni musala ne bandimi mais era ko benga bato ba benga été saboté. Mais lelo a sali bana ba propre effort na ye a sali lelo ko moko boye lelo gesho abimi na miso abato. Ajuaka na SB, ajuaka na nani na chaîne na ye, ajuaka par-ci par-là, ajuaka pe na et pas belle vie. Mais les autres bawa les abakwiti ou encore ba fan ya sila ba komi koloba parce que azomona na sous-souté na ba film ya belle vie et nani ya sila et komi que non tonton Gesho azamuto ba ya belle vie et matake kitaki parce que tonton Gesho pe dernièrement abandaki jouer sous pas Gesho et pas Poutinité to mona ki ba memela ki biso likambo ke non ba beba ni na Gesho or Gesho il était trop prise na makamne na ba musala na la preuve ane que to mona ki ataku tu Poutina ki nende ko lukaende na musala. Alors nakandi parenthèse wana tonton Gesho ayeko sala sous deuxième sortie kaka na même chaîne wana. Bande kona kena ba commentaire tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. Bozana cha commentaire wana. Bande ko botanga commentaire ba commentaire ezaki ebele ya mabe. Ebele ya mabe ya ba les abakwiti. Ba osanini ba attaquer tonton Gesho. Je sais pourquoi naeko sanini naeko sala émission oyo. Na lobaki que non, je vais na 2025 na ko interpeller ba artiste. Pourquoi tolina no ba tumususu peko bazona no décision ya koloba ke non lokwa chaîne ezo chaîne ni mutu o batune ba ofinga bato bozo pe ba précaution pona bato na batu na ye ne ba ka kofinga bozo ba précaution ba prise ka wana bazo ba courage ba prise ka bazo ba courage prise ka zo vivre te prise ka zo vivre prise ka zo jouer te prise ka zo vivre azo jouer. Vous comprenez? Nous avons interpellé. Peut-être on a baby loko wana il y a des décisions au bas prise ka bazwa. Peut-être ba sens ça va tout mususu zonga. Parce que c'est parce que lorsque c'est donc juste parce que azo benga bengi o kimi mangu. Yango zo mona ke no mutazana aza toujours azo continuer na tétité wana. Mais vous les artistes ceux qui vous ba précaution, je crois que non beaucoup éduquer mutu na bino collègue na bino Bota la commentaire oyo lobby tous les commentaires négatifs viennent des fans de Sila. Après comme ça, il va venir jouer. Vous avez la mémoire courte. Tous les films à succès de Sila comme demi parce qu'ils paraissent na ibina ba film na été et Tchétchéri Gesho a contribué. Foutez-lui la paix. Si les familles Libota, pourquoi vous êtes tous là, accrochés à lui comme de mouches? Commentaire on a sepela ki nango poanini. Ezo à répondre ba les abakwiti. Parce que ba commentaire na bango ezaki belé ya mabe. Et je n'ai pas voulu kozo ya bango ya mabe kocha. Je voulais juste kocha ya mutu oyo à répondre ba les abakwiti na ya koloba ke non. Bozala kapé na sens ki bomoto. Ba film belé o Gesho a joué na SB et cartonna na présence na bozo la ta reconnaissant na oana. C'est-à-dire que non na ba commentaire bazo longwa kuna ozana yo famille Libota c'est prononcé kaka longwa kuna toyebi yo déjà yo za muto belle vie ah vanda na yo donc autant na ba commentaire et pesa ki propreté. Je viens juste interpeller à Kolobaki. Bino tangu mutu na pesi position te.
Et puis aza free ya koloba ke non, ma sœur Sila, ma sœur Bellevie, naza ni Abakouk, ni famille Libota, naza nanga wana pona ba sœur nanga, ce sont mes sœurs. Et à quel plus loin à koloba ke non, bambongo ngo ba pesa kangeza juste kaka pona peut-être à boire, peut-être transport, ba foot akete soki ya lobi a taxer bango na caché na ye. Toza ba tout réfléchir. Et c'est par là j'ai vite compris que non, Gesho, azana ba critère, azana ba caractère moko boye, ye moko azolinga ko imposer respect na kati ya bato. Les abakwiti lorsque bazoya koya koloba bongo na ben parce que je sais que non émission wana ye moko ko kita na ba commentaire parce que to koma ko kimela ba commentaire. Et je ne pense pas que non a kozwa commentaire moko esengo na ngamba les abakwiti. Tout les aba commentaire kaka yemabe. Tout. Du moins oyo ndaya ko bolongwa na nukuna bino boza batute. Donc ba commentaire nyonso o eza awa ya négatif. It's fine already. You can take it fine. No, there's right. Molimbisa la grande famille. Moi, na bande linga kuzuelo kwa moi oliawa, pardon. Voilà. C'est-à-dire que non, les messages ekoloba que non, na ba commentaire nyonso o eza négatif awa, eza yaba les abakwiti. Maintenant, comment est-ce que lorsque vous venez avec des gens, il y a des commentaires, il y a des insultes, il y a des négativités, il y a boye. Pour pesa na mutu courage ya ko jouer pa bino soki bobengiye. Yango nga mama BBC na ba keno na koya pona ko interpeller aussi les artistes. Parce que Gesho nenga landi, ba tuni e question ba lobi Gesho. Émission to yamba qui une fois passé, il y a eu de trucs ba commentaires moko ya négativité belé na quoi moko boy na côté moko boy to landana nous la quand. Parce que moi je suis Gesho avant que ma famille botanani et pour grâce parce que Beckham avait un présent Gesho. Bellevue avait un présent Gesho. Bellevue déjà c'est une amie de Lina et puis Beckham j'ai à contribuer beaucoup dans ma chaîne parce que moi j'ai donné conseil pour ma chaîne Salem. Vous avez la bonne histoire. Voilà, j'ai donné conseil que nous devons créer nos chaînes parce que tu sais pour ça on part défi. Okay. J'ai connu la vie artistique n'a pas été rose pour moi. Là, il y a un moment où je vais rejeter et c'est ça rage. Je suis pas tout là. Là, ça là par défi. Okay. Donc je me suis battu pour construire ma carrière comme ça. Et puis si ma miko va dire, je suis face à Bakou, je suis face à la famille Bote, face à Dinachou. Non, je suis Gesho. Moi, je reste Gesho dans l'histoire là. Et puis, dans ma gampo, ezali. Quand on peut se dire à toujours, il y a autre pierre na biso na œuvre bandé. Ça va si pour on peut passer en autant que na ba o ya biso. OK. Ba pesa biso, ba pesa biso coloration moroti. OK. Pour notre respect. Ouais. Parce que moi j'aime le respect. Dans le principe moi vie, je vais là où je suis honoré que là où je suis toléré. Donc d'accord. Ouais, d'accord. Donc dans la kindeska bo honoré nga. Quand vous bo honoré raté, la présence est honorée et non tolérée. Ça, OK. Ça c'est important. OK, OK. Donc je respecte ma grande dame parce que pour ça là très bien leur travail autant qu'ils vont payer et respecter Arabiso si vous battez on va passer en connotation parce que nous au dirigeant on est bon au dirigeant on est bon ça on est bon selon toi qu'est-ce qui a lésé les fans parce que la limite que ça mais qu'est-ce qu'il y a lésé les fans? Fans bala lésé. Fans l'accès ça la munene. Non, même pas. Bon baby qui c'est dit nga ko dans la souple belé. Ouais. La souple ma casse parce que ba chaîne tu on est salé mission que tu ba premier film na bango au commencer que Gesho joue le rôle principal, toi joue le rôle secondaire. Mais avec quel cachet? Parce qu'il y a personne qui me paie le cachet là-bas. Il n'y a que de motivation tout ça en trade entre nous. Mais j'ai toujours été là au point 6 jours à tournage, 4 jours à tournage. Okay. Tu disposes de ton temps. OK. Pour il n'y a pas plus cher que le temps. Voilà. Ouais, le temps, c'est le remède à tout. Donc, le temps, il y a un de ça pour tous. Exactement. Bolandi. Et là, les autres zanga, les comédiens et belé, ils ont un complexe. Donc, azo revendiquer ba droit na ye kotala no ndenge azala rejeter na ba makambo ebele siko bino na minute oyo tant bozo ya Gesho po abima azala rejeter ye moko alobi wana bino boza mayele te
carrière na ya alobi ke non ezalaki rose te lelo akomi kozwa ta moi quelque chose wana asalaki film na ya na part de fille parce que bino lorsque boya na ba commentaire boya ko finga ye po lobi mama na bino abenga ye aya aotala nanu ndenge banda théâtre ndenge azala humilié rejeté lelo il faut imposer respect nde eloko ezozanga baartiste comédien ebele gesho oki kobima boye te na émission moko boye alobake no nde naza boye na SB nakoya kojouer te non alobango jamais donc une personne oyo aza na moto evanda mpenza e mobali peut-être à travers peut-être ba caractère na ye ba comportement na ye oyo akobanda afficher vous allez vite comprendre lorsque moto azolobake no place oyo na ozwa respecte na oniata makolo na ngai te bolingi balobela bino na monoko nini bie baloba na zolo bie baloba wapi po bo comprendre na osala ngo c'est juste aussi pour na ko interpeller bino les abakwiti boza bato ndenge nini il faut bacha bino nini po bo comprendre il est clair na ba parole na ye aza na problème na sila te sila aza ser na ye. Le problème est que non, si il s'agit de jouer et pas si là, il faut entourage non soit si la peut bopé ça y respect. La preuve est que les lobos sont sous na homme sous na néo chéricate. Maman n'a pas maman bino pas ko se qui sa chérika, mais chérika il a été tué na ba fan ya si là. Parce que lorsque Gesho azo bimaya aye alobi que non, place on a besoin respect na oya ko se présenter. Ce que nous devons comprendre c'est que nous devons avoir respect. Il faut que nous ayons une mission que nous avons besoin de jouer. Pourquoi Gesho a joué par la binote. Mais vous êtes malade. Franchement, vous êtes malade. À chaque sortie médiatique, il y a Gesho a toujours que nous place au respect dans Oniata. Parce que au bino bolingo yeba ya koleka na zanini bino boya kana ba insulte. Oh, bandiko, c'est comme si on avait la liboma na bateau, et les abakwito. Tout continue. Le moins de bêtises. Ok. Donc, dans le cas où on a magambo bekuna, et on a tegeote, non ça magambo po, Belleville mutaloba inanga, non ça magambo si la mutaloba inanga, non. To dina nom mutaloba inanga to pécham. Non, moi ça se passe pas comme ça. Ok. Non ça magambo à ma guise. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, j'ai conçois et puis le monde dit non ça magambo, non ça magambo. Ok. Mais je respecte tout le monde. Vous remarquez que naïvitable vous avez un problème avec comédien. C'est bien ça. Ouais, donc, et puis bon, baby, Gesho, il est trop clair. Je suis trop limpide, quoi. Donc, ce qui est mon cher ami, ça oui, oui, il y a des biloko pendant que les Congolais les gars trotter mingi. Pour comprendre, il est clair dans ma parole nae. Ezala sila, ezala Poutine de l'écriture. Babenga kaye président, ezala Mupesha président, ezala dinana la douce. Babenga kaye président Gesho. Babenga kaye na respect nyonso. Boya ka kofinga ba comédien te les abakwiti, ça fait très mal. Imaginez les lots Gesho ont joué sous te. Akoya kolobate que non c'est parce que ba fan assis la basala kibo. C'est un homme. Bo s'attendre na ngote. Loko bo mona ki biso basi tozalaka bongo tozalaka biso shote tozalaka na réflexion moko te na mibalité. Bo mona ki prise kabima ki azwa ki ba courage na ye. Mais bo zelango te pas Gesho tant qu'un homme. Akyo lobelango te. Akyo lobelango te. Azan a besoin de respect. Atali carrière n'est pas les lois vendisa combo na ezaki facilité. Siko bolingo bozongi c'est na moment wana ya kalana oya bane ko luka keno ayebana. Ba o rejeter na ko rejeter. Bino siko lelo kombo na bimi. Bolinga siko bo finga ka kai azonga isusu place o bino bo finga aya ko jouer. Atanga mobile nanga na ondi matin. Franchement. Naibika ba passe au point comme lelo ba yeba ta totanga tonton Gesho komi keno film eleki de film eleki na belle vite au moni tonton Gesho te to komi ko tuna na ba privé. Et le kozo sanga ba artiste comédien et belé. Ya ko reconnaître ba capacité na bango, ya ko reconnaître ba talent na bango, ba ye ko koma ba jalelo. Na ko interpeller ba artiste comédien en 2025 na ndenge mo ya bien.
et coup de chapeau na président Gesho na ye ko confirmer que notre président Gesho boy nga na ça la analyse nanga et quelque part nazo aider ba ezaba kwiti ba comprendre botika ko finga tonton Gesho botika ko sala o bozo sala wana ayaka sous ko jouer pas na binoté botuna bototuni pe bino pourquoi pe dans ni presque ayaka te presque bima pona ko yebisa bino tilelo bobimise la presque mafinga o ya finga ko bobimise boloba ke no atongaka bobimise la e bo perdra pe nani artiste moko munene na SB kaka venait moko na bo perdre sous bon na ko ki ko confirmer ngote parce que moi je comprends on comprend déjà Gesho place ça et non nazo féliciter Gesho pour na ba rigueur na ye azalo ko ba comédien mususu ote tozo mona ba jale lo to mona ba complexé non osana talent no peut-être oleki atabi na ye moko pe si la wana oleki peut-être oleki pe na belle vie na talent mais kozanga mayele kozanga nyonso okomi jalelo okomi soki complexé et tout laissez-moi vous dire ça vraiment bino bokani soki ba comédien ou encore comédienne 10 20 30 na minutes o bazui ba décision le quoi ba Gesho ko réfléchir le quoi ba Gesho oyo lo baka monde ngo ndenge ezokende mais il faut savoir aussi qu'opinir bato bazo sala mabe pour ba comprendre que notre osa mabe to tika la preuve est que bomoni ba kuluna ndeka ba ki ko boma bango ezala pe asolo que no ba bomi bango isiko esi la pe mokila ngo ezokende ndenge donc commentaire on a tcheli bino na boy ki nanga komantisa commentaire moko boye ya mabe c'est juste na ye ko tcha oyo pona ko interpeller bato o ba komaki mabe ya bota la moninga epsi bino c'est-à-dire que no bino boye na ba commentaire na bino nyonso ya mabe awa pona tonton Gesho mais vous oubliez que non eza na ba film o e cartona o e matisa PSB eza na présence pe ya nani ya tonton Gesho na kati ya ba film wana bon ya sikezate auto ya ko kamwa awa parce que na ye moko na no sœur Eunice o a joué na bino lelo bo balusele mandoki je crois ta sœur Eunice ça vandi na sa leli tina ya kata ko jouer na SB sûrement sûrement la grande famille beau aimer beau partager na komi nanga ko chiter na vu vraiment bino temps et belé à promotion et voilà mais message on a memé là qui je crois est passé pour na ba bande ko na biso oyo lorsque bozo continuer na ko finga tonton Gesho e bo kateka makolo bo sungia kataka makolo libela bozanga kozana ba sensa ki bo moto ata Sherika zaki spécial tene lelo bokomi ayeba ape ko jouer te boye il est parti à cause de vos insultes ce qui bozo zanga ko ramener savoir na bino wana ce qu'on a ba talent ya ba tonton Gesho lelo bo mone susu kuna ka bino susu bo finga it bref la grande famille merci beaucoup na bino nyonso o bozaki na mama BBC bobo sanate vraiment pour na ba publicité na obetela ngo c'était parce que ezo sa mabe makasi et ça na mabe makasi botikela nga publicité et ça bien ekomana suka et ça bien et da sens moko oyo bozo support mama BBC vraiment na ba o balinga mama BBC vous là bolinga mama BBC moi aussi je vous aime boutique la publicité et si la nuance vous en a patience na publicité et ça bien lorsque j'insiste comme ça pour mona que non pour comprendre que non bozo tala ba pub nangate et sa propreté. Alors voilà na komi na suka merci na bino nyonso numéro na biso za toujours wana ba o na betisi di baku bolimbisa musala kolobeza toujours facilité aux angles sakobetisa batumi balemisa tu di baku te bolimbisa soki na lobaki quelque part mabe betisi mutema alors na sengi bolimbisi on est ensemble la famille
famille Libo, on est ensemble. Alors, c'est-à-dire, Dobi Tokutani na 9e épisode sur Bellevue Télévision, na film Nabiso ya Pasteur Didier. Je vous aime, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.